Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus. Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition deux grandes salles respectueuses. Dans la poto, dans la perruque à Kitoko, na Belgique, na Paris, partout aux alliés, Vanessa Airwig. Trocha numéro ni wana na scène na olo babonde de olo ça ma perruque wana bomona ba sorte nyo sur ma perruque à Kitoko, ba coupe ya milai. Vanessa Airwig aza wana na prix moko abordable. Roso ma perruque na yo. Rocha robima chic robima ngebu. Bonsoir, bonjour, Bissekanos de Bozali, c'est moi, Brown Cosmétique. J'ai eu beaucoup de messages, Bazutunanga, au sol la canine, pour atteindre à la uniforme. Donc, n'a pas like Sabino, Oyo, et à ma futa, ou n'a pas na sailaka, et telisaka, et à pour na teint clair, bagam, différents, et à caramel, métis, chocolat, pour na commenter kaka, ba crème yama beaucoup ezali, ba crème yaba lèvres rose ezali, donc, n'hésitez pas à contacter sur WhatsApp. Merci beaucoup, à bientôt. Lily Mutombo, LM pour cet espace. Grand salon de coiffure pour les dames et hommes. Et puis boutique d'habillement aux Amazon la Takitoko, Aoroya, Oye Salite, mais Basalio Nasuki, Namanzaka. Moi, mon bal Bakatio Nasuki. Moi, c'est Batio, make-up, Batio, perruque. Et Obimi Nenge Oyakite. Donc, place à Robongate, juste métro bar, aux Zuka, Prince Wana, au Tuni, Yesune Djibou, Likolo, au Mona, salon de coiffure, et ça, on a JLM, et ça, on a beaucoup, ça, là, jamais dessus. Maintenant, on va vous faire la liste des meilleures chansons à écouter.
yoponinga mosali pona tatola komono pona nini ya ngai bomoi pasi minyoko mpe kolela me pourtant lobi ozali yanga nakozala moto kasi mokila te okeseni ekozalanga na bapagano nzambe nanga okobimiselanga mai ata na desert nzambe nanga ngai nabengaka yo lete na lititre yawe yo nde ekimelo nanga nzambe ngai nabetelaka yo tolo yaya nzambe oyo ntango makasi esilaka aya yesu yaka osiminga na loboko odo telemo kotikanga te nzambe nanga ata pasi ata minyoko obwakanga te yesu na ngai ata kutu na bungi nzela nzambe na ngai napeleli yo zala pasi eleki nzambe epukolobaki tokopambolama tokomi wapie olobi nini nzambe na ngai sala yanga nzambe oyo tikanga te sokatiki ngai akokwea nzambe oyo sala yanga nzambe oyo tata nzambe yoponinga mosali pona tatola komono pona nini ya ngai bomoi pasi minyoko mpe kolela me pourtant lobi ozali yanga nakozala moto kasi mokila te okeseni ekozalanga na bapagano nzambe nanga okobimiselanga mai ata na desert nzambe nanga ngai nabengaka yo lete na lititre yawe yo nde ekimelo nanga nzambe ngai nabetelaka yo tolo yaya nzambe oyo ntango makasi esilaka aya yesu yaka osiminga na loboko odo telemo
Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus. Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition deux grandes salles respectives. Yasika et Yuni, avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femme, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com et le numéro des contacts 06 05 50 23 18 06 05 50 23 18. Soyez les bienvenus. Nada, qu'est-ce qui se passe? Nada, Nada, agence et transfert dans Nzela. Ce n'est pas possible. Nada. Bana okatanga pe ya bipai na bipai Yasika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Omoni makamba batanzela, botiki la batanzela, mais makamba transfert en bongo. Totiki lango FBT. Misalane Kazinjo. Soko che bazui. Soki pe kuna ba che tozui. Baso akaka. On sait jamais. Ya mami toki. TV Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a ça Peric Boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. Ça Exemple TV. Babi vous s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Yaya, Toyo par exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, non, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la Nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire.